image de tu l'as biso. Pardon, on lit aux awa. Derrière. Ah oui, l'eau. Nakati ya bus. Maintenant, il y a loin nakati ya bus à comme Nicolas. Bon, et comment déjà na bis de baton daki? Na bis de baton daki, tango akomi na moto, ayo matana moto, ba komi okende, ba niwe bika ba ndenge makamonde ezalaka. Nde erreur kaka ya mukie. No amwe ba nde okota, bango pe catch mwe bandola na ona sima, nde catch yako tuta bango tutisima ona noa. Muto azali na katikati, azwe penda ku makasi te. Ya fana na suka. Ya azali na suka. Nani chauffeur pe azui pena azui pe coup mais makasi te mais ya wilo chose étonnant choc nezaki tellement makasi c'est parce que bah tout ça qui est nasima allez ah wilo aza mwana nzambe bon so pour na liwa ya wilo on va dire que non c'est Dieu qui a permis c'est Dieu qui a permis parce que a wilo ta vana na simana ti ba tutie bongo na ndenge ya ko na ndenge ya ko choc na likolo ya ko zoka na likolo bukani likolo mona na si so na image ba mona likolo za muku comme mukuse na ndenge ya ko zo ba sala penda do seigneur qui trop asala na ba hémorragie interne ba tu ba zuye ba zoke ko ba kene na 50 na boule ya ebembe ba kene penda ebembe makila na inde gangaki de tellement kaka ba prière so ezaki tala so ezaki pona mbongo na ebisa yo mais oui lo abiki parce que on s'est donné à fond to comment se poumoner to comment ko se poumoner to bimisa ba mbongo pona ba kisi pour oui le temps ba yene na mort ba continuer na mort docteur mo abengi c'était ezaki de Saint-Esprit abengi boya na enano bino boleka na mutu na mort boyende o te mutu wa sa accident kufi te boleka na mort te boya na enano na ça yani na réanima na réa ba kene na réa ba moneke pe mezano mukie na se de bando réanimer ayo sala loko mo zonga mais ala muka kité ça kolinga ba mama ni ce que moi so a wilo atiki azana a porter zemi o batu nyoso ba moni si faut le dire ayizonga sufu mambo yango yo esile mukimbe secret alo bitaka wana lali ela kei na lala la muki ina vai libanda 17h amona momba mo bakendaki na ye balateki ndenge moko akoti azotala ngani longi azoloba te apusa liboso atuni bana we mama babi mama zate akoti na ndako abibambira mama zate Leli. Oui, tension ekitimba aboko. Ba mona ba réseaux sociaux. Est-ce que moi si wana azam maman ba Gaël aya Gaël aya na biso a maman na biso a jeune fille parce que tant pe ku e monique non ba on peut ba kutani ba nini ba mitema na ba tutani ba sepelani na ndenge ba tomber moi ça tomber enceinte. To kana ite que non a oui la kokufa. Ah oui, la vivana mima na sentiment te. Vivana mima na sentiment te qui va plaisir que te lo yenge mo que jeune mo boye pas jeune po ba sala te. Yaki po mitema na bango ekutanaki. Est-ce que mir mati tengo yaka na matanga ana ni jeto biso vandaka neto zalaka nae. Ni jeto ni lo yekutu makamusuka kipaka kokolo azoya ne po parce que ayebi muto azalaka na ne pa na ngai. Muto to zalaka nini azalaka malamu envers ngai. Et puis il y a une relation et si la kala oh après l'amour c'est l'amitié de tikala kaka relation moko ya malamu loin de là makamunini oh ya azana vie na ye et non photo e baba misu to balo baba makamususu to e ba ke mutu ndenga zana personnalité ba somba ngote masa na biso Gaël Neftali azamasa jeune roi biso. Mais tant qu'on y est dans l'émission, il y a un bio, ou bien nous avons bêtises, sotis pour na mutu. Ou y est pendant que nous avons bêtises que non, il y a des zawana, à ça qui finit le yenge, il y a banga quitté, bah j'ai un frère na biso, bah que l'inga maman milima, yunengo zawana, makamu o yozo loba. Ozaki na ba preuve na ngoke non, yenenga zana sala finit le yenge. O lo ba bêtises na kombo ya mutu akufi, oh ba bazana pasi pona ye. Non, bah tu es belé non lobby toi qui no matanga. Pour notre loba non lika mususu. Biso za na to la chaque jour ba kedik ba président Mayo
ba CG oxygène ayaka wana ba chacha kindiki ba Delix Ndombe tolala kana matanga chaque jour ba amona na katate mais courage à aucun devant dans émission pour bandoloba so biso to une émission ça par rapport à ba dire batu o bazoloba batika na ko loba makambo wana mususu tant yo le kana émission pour loba ke non awilo awilo azam aventurier osala ba biloko mo asala ba biloko mo ba loyenge OK loba mutu azamo wey tala degré bat batala ke émission wana lobby ya to palangana te to linga to sala ba bizo batena ba kombo batu po mutu wana yo tanga kombo yo yebiete emsovana na to yebieka na musika awilo nene et puis makamneta ngo lobby ngo beti masolo ngo biente po yebiete bate bele na émission yo ba mo batala ke émission wana abeka na osala ngwa tour abeta ta tour na matanga abeta na tour po yoka na pe douleur bat bazoyoka yabeta na tour na matanga ya kuta biso neto vai na matanga na ce jour wana abosa na lobaki non po ni na kotaki makambu o po ni na loba biloba loba o aux la poto aux besoin sur ma perruque à kitoko na Belgique na Paris partout aux Ali Vanessa Airwig tocha numéro ni on a scène na lo babonde de Rolex ma perruque on a bomona ba sorte nion sur ma perruque à kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig azawana na prix moko abordable reço ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol à Kanim, pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas là, Savino, Oyo, et Zamafuta, Ongamukona Sailaka, et Telisaka, et Zapona teint clair, bagam, différents, et caramel, métis, chocolat, pour maintenir caca, crème, yama beaucoup, ezali. Ma crème, il y a ma lèvre rose, ezali. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup. À bientôt. Mouah. Yasika Eyi avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles et là pour vous satisfaire bien sûr le femme et là pour vous mettre en valeur pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches. La pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. awa nzamina nayebi tisiko jour akolozwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa namonaki ezalaka lobi ti na yo tino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada Mwenye na fimbo. Na pisi awa. Ja, evident. O piso tsumu na pata ya telefone. Biso ba estuka biso mbongo na nzela. Kama yeye tumelenga mbongo ya mwasi. Yeye na mandeko ndio kwa baraka. Bana okatanga, pe ya bipai na bipai. Yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur Chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makambo batanzela, botikela batanzela, mais makambo transfert ya mbongo. Totikela ngo FBT. Misalane Kazinjo. Akemba Soko che. Bazui. Soki pe kona bache. Tozui. Basora kaka. On sait jamais. Yama mimi. Tokiei.
Bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission. Présentée par moi, votre humble serviteur, monsieur le journaliste Barizi Baza. Meilleur vœu, Babi le de 30, comme la demi-finale, non, quart de finale, parce que demi-finale, ils ont le 31, et puis finale, ils ont le 1er janvier 2023, les dimanches. Bonne année, meilleur vœu dans ma union, sur Borota la Bisso. Merci d'encore sur la position souffle de vie. De début année jusqu'à sa fin, maladie, piaka, corona, belé, mais toujours existait toujours, toujours toujours parler, bisoté, toujours vivre, toujours lire, toujours la taper, nzambe penza, azamalamu et a pas mon partenaire na biso tout. Partenaire na biso tout comme na unique Chamba Godson. Bossa Mboka patron gosse, probablement penser aussi dans couple Fikipo. Papa et maman Paul Fikipo, je vous aime. Maman Nathalie Fikipo et papa Paul Fikipo, mes parents. Yannick Chamba Godson, mon boss, mon privé personnel. Boss Mboka. Et merci infiniment à Shekina Vumikitoko Pétail. Gaël Fundo, maman Bonheur, bon séjour à Kinshasa. Et Edwige Kabuki ou 3 fois star. Gros bisous à toi, ma chérie. Et on va penser aussi à Bébé Seignol, maman Kenaya et puis Prinaël. Monica Makambo, fille de disque, gros bisous à yo, maman la Braya. Julio Monaputu, il guette au Kamazi, mon papa, je suis un spécial à toi. Mon maman, il guette au Kamazi, papi Tchelli, il y a Deborah Bonga, Tchelli. Gros bisous à Bino, il y a Yves depuis le Canada. Papa Chris, famille Aigle, maman Joyce, aux au Canada, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, j'aurai le plaisir, il y a Rosanna et il y a dans mon appelé. Orly Kanza, c'est un artiste et comédien aussi. Et la presse aussi a tiré mon micro malgré qu'il m'a vu ça. Les gens ceux qui savent. Bon, on peut éviter peut-être Orly. Moi quelques films on peut jouer la Nera Banzunzan et Libanda. Azaki parmi les meilleurs amis, il y a Awilo Kulenduka. Voilà, donc on peut à son âme. Artiste et comédien ou artiste qui pendant le carnaval, l'héritier Tanabe. La poule Gawazo séjournait déjà la Kati Angola, le premier au héritier Watanabe Robeta déjà installé en Angola avec Paolo Tudilou. Donc boza la peine qu'on a battu Borata stade de martyr. Boyo Kawata Kune ça très bien. Deux aussi d'accord nanga font la bise pour dire bonjour et bienvenue à Nangabé Wilo et à son âme à Orly Kanza. Bonjour tonton Barizi Baza. Messieurs les journalistes, je t'appelle toujours mon cordon parce que poste wana coordonnateur et aussi là parce que oyambanga na kimia na motema mobima malgré tout vie ba makamususu ne peut-être monsieur permettre rater yo yebi bakati donc ya wana mais toujours moi na palin aotika la kaka moi na ya palin merci na yo na ndengo ya binga meilleur vena yo meilleur vena bandeko ba Hollande biso batu nyoso bota la biso merci na kolo nzambe pour pesi biso souffle de vie malgré tout oza na pasi na motema mais toujours continuer ko vivre merci na ye et puis merci na batu nyoso openda ba pesa kangai Orly confiance na nyoso na makambo. Merci na ba master tout oyo tozo sala tolandela ba makambu ya matanga Nixon Mampuya Chacha Kindiki donc Delix Ndombe Kedik na batu basé belé donc batu nyonso vraiment na pesi bango merci pour parce que makambu qui est moi bien évolution qui est moi bien. D'accord, mes condoléances. Merci vraiment. Voilà, Orly Kanza tobeta moi du solo. Avant tout côté na DC to liwa ya Awilo. Yona Awilo relation ya bino, ezaka un monde artistique ou comment? Non, Awilo relation ngana eza na monde artistique et donc ils vraiment ibanda na matonge. Na matonge ngana mona matonge te na mona yolo mais sauf que na matonge na yaka kovanda na parce que koko na biso bando vanda na avenue o elandi ya bawilo biso bango bazaki busumelo biso irebu to banda ko mona na tanke ba artiste kaka ayebi ngape na artiste na ko na ngai pe artiste mais to mona na tanke bana quartier to mona na kaka ti jour mususu tokutana na coin et tomba ke no ba kotona de cop et salama makasi ba cop et salama et que ba jeune moi à part ma ba art to débrouiller rapper na na mukoko na nga ya na biloko uta rapoto fallait bateka yango tokutana e considérer ba sa cop na grand frère na nga to solo la pe wana nde lisole bandaka wana to meko solo la bani wana na éviter que y passe à la théâtre pour nga pena théâtre total et toujours rappelé tant terme sur Hollande ba théâtre na TV pour parce que RR mususi ya cop aux ana cop à part maramo
Dès qu'on a encore découvert les sous qui non ça la théâtre, tu as encore kutana, ya kana ba film moko boye ba bengi sarabiso. Tu as kutana, toi tu as kutana yo mona nana, oh, yo découvrir que non ya jouaka et pas ya papa na biso ndeko na biso le président Jérémy Matondo. Ngape Orly la jouait pas président Gabana. Ah, tu es bana wana tu es bana ba chacha kindiki, ba nini relation ya kisoro comme makasi, donc biso to comment ko jouer ensemble ngai Delix Ndombe. Chacha Kindiki et pas président Joël Fouji que je salue en passant. Donc tout comme on jouer na Aigle d'Afrique, tout comme on jouer, tout comme on écoute en tellement il y a quand même trop na Delix na Chacha. Pour Delix na Chacha en vrai dire baza pena bateau yo ba vandi na awilo ndaku moko. Donc surtout Chacha. Ndaku moko news bazala ki tanya. Pour ndaku ba awilo pas ba awilo wana et beaucoup d'artistes belés, si on peut le dire. Bazana mona ya makoki ya mingité. Bana mona mbongo e belete. Mais ezala ki ndako o yambi ba artiste belé o oyebika biso ba jeune. Moi pas na bino moko somo makambu, mais oyo va to va na biso ba yaya na ba yaya. Donc yambi pe na mama ba wilo. Donc ye pe na ndinga zana daza mama mo mutema munene. Comprends tout tara ba binga Sankara de Kunta, Sankara. Donc ayamba pe na ba artiste belé, donc ba te belé ba vana na ba président Faché Kalombo. Donc, Chacha Kindiki, Delix Ndombe, pour te compter, tu me soutiens, tu me soutiens. Donc, donc, tu es au monde, on a tellement de gens qui ont Delix, il peut te ébaner dans les avenirs, tu commis ce que tu as passé bâton na biso hormis makambo théâtre. Tu me passé bâton na biso, tu zolia, tu mets là donc. Et ensuite, tu as na peine, tu as 10 heures, tu as un petit 0 heure, 1 heure, 3 heures. Donc tu cause appel to la lipesi kamoko tu comme pena donc famille na cause appel pas na bon na vandi 2 jours 3 jours y pas ko y pas na biso donc tu comme pena na makambo ebele na ndenge batamo bwa koma azalaka na matonge abanova na matonge na ndenge lisolo bato no beta ke non place bazalaki yena ndeko na biso mirma ba nova ensemble donc tu bandoza tu bandoza la te kuna matonge sko place au ba nova na no fotela ah yena mirma ba ndo fotela ah mirma boyo fane pas bokilo ouais bazaki sika moko donc c'est un peu ça donc c'est yo pour une relation mon ami on balinga na kala oui to yebi relation ndenge zalaka bolingo ndeza bolingo ba vivaka. Oui, parce que l'amour n'a pas d'âge. Pour nous, chantage, non, chantage est belé et l'obama, n'importe quoi. Tant qu'on a n'importe quoi, faut le yeba, aux à la moto, à la bureau, pour yeba. L'amour n'a pas d'âge. Ah oui, l'amour n'a pas. Pour rappeler aux gens, ah oui, le 29 novembre. Le 29 novembre, à mon 88. Donc, Nengazana a 34 ans. Moni, à moi, on a 34 ans déjà, à moi, on a mon colo. À Ego Salamakambo. Comprendre. Azapé donc ce qui occasion au bota déjà peut s'améla kai alinga papa pe ya bana mikolo. Comprendre. Mais mutu na mutu yeba en plein temps ndinga ça. Ça na 20 ans azapé na moi na 14 ans. Oui, moi na 14 ans. Sikota là dans. Mais peut-être ba doit bon pour la corpulence à oui le ndeba na moi nzoto mikie. Moni balo bakanzoto parce que bongeti ya. Balo bakanzoto mikie maladité. Ya ngomo na un mosusu na encourager ba jeune au bakanzoto mikie me ba essayaka. Donc mutu faut za na courage. Abangate approcher et tant que moi si pendenga zakana mutu balobaka les goûts et les couleurs donc mutu na ba guna amoni que non noko wana na sepeli na atali pe ya bambinga pe ba ya combien de personnes au ba combattre ah oui le penage qui ngambe hein oui combat ngambe ou pas ngambe ezali banda ezakatité barezi baza ebelo peut-être bien malana mingi oui barezi baza no ebiselo moko komona mutu aza ngambe komona mutu aza mukie au moins pe mutu mukie asala makambu ya makasi koleka mutu ya on a l'hôpital lo ba oui la salle comprendre donc mutu mususu komona eboye kolanda te ke nini te tango approcher mutu wana sepeli ba vandi ensemble eza na ndenge ya mabete o bat bako raisonner que non te ce qui komona non ba botité komona yendenge azalaki wana komona corpulence nyana to lo bate ke non ndenge ya azalaki wana asa mkolo ya wilo mama wilo non ya musu corpulence kay kokosa bato trompé bato. Il y a des filles. Tout comme moi, le mouton soit outil potoyer. Moi, je suis outil potoyer. Bah, que moi, on a 15 ans. Autant la nanzo tonne le bi. Oh, les kingai. Mais à ça, a 15 ans. Mire m'appelle comme on est bongo. C'est pas dit que non, à sa maman, mon bimbaza, mon colo, non. À sa jeune fille.
comprendre aza jeune fille non jeune fille toloba ya inventé ba nini te tokolo baza jeune sœur disons comprendre aza na ye ba bino pe oli bobanga susté bino ndeni boko bando ko chaka ba jeune sœur matoi ngai na koloba eloko moko biso to biso ne ba jeune sœur ba ya poto la majorité o ba ya olinga ba siko wana ikomisko moni misu ba loba basala bongo siko wana ya complexe pourquoi po ye moni ye poto otala ba avantage pour ni teke mutu poza ne awa ce qui osepeli ne ko approcher au moni na minute on est en rôle banako benda batu misu matoi bon roi de tu pesa mi tanto solo nka na benda batu non misu matoi mo wei ba jijara été pour mutu soka kufi ezala teke oye o no ba bemo bo pona mutu tant comme déjà na point na kokende non interpeller na tala ke mission moko boye il est kaki biso to maso to vani na wilo to lia ne to milana e batu bele ba yebi o botala ngai tant o vani e pa na bino oyoki ka sango mutu ana kufi oye o vani liboso mi po ba yoka yo po ba pesa yo lokumu po oluka ba ye ba yo to ndeni masa na biso Gaël Neftali azamasa jeune roi biso mais tant oye na émission ba yambio o bandolo ba bêtise ba sottise po na mutu oye pe nozo loba pe na ba bêtise que non yenenga zawana asala ki fina lo yenge banga kite ba jeune frère na biso ba kelinga ba mama mibima yonengo zawana makambu oyo zo loba ozaki na ba preuve na ngoke non yenenga zana sala fina lo yenge oloba ba bêtise na kombo ya mutu akufi o ba bazana pasi po na ye yozo ya oyo capacité ya zana capacité ya na pasi koleka biso te Tobino bufanda bolia il y a pas ce que les cabisoté il y a pas cité à mona que non ninga zawana a oui longo artiste et comédien a kufi to kutana kana ba matanga pour occasion kutana mingi ya ba artiste za kana matanga to kutana matanga so matanga te tournage mais un jour to si tournage bien te matanga au mona ba resi baza au mona tala ndeni bien to kangina biso ba photo to silisi mais suka na mona ba resi baza ko ngama na pirier na ko mona na deo ba ke ba loki place na ba vanda ka ba mesana ba ke ba meli ba kabol po ebi ke yé na banga te au sala ngama bete voilà comprendre mais yo vanda kana mutu wana te bolia kana été nini te malama ko ya na za chroniqueur ba tout monde ba simanda ko ba chroniqueur mo ba simanda chroniqueur sur monter à filmaka non ba to ebele non lobby to akino matanga pona to loba non lika mususu biso za na to lala ka chaque jour ba kedik ba président Mayo ba CG oxygène ayaka wana ba chacha kindiki ba Delix Ndombe to lala kana matanga chaque jour ba amona na katate mais courage à okende vana na émission pour bandoloba so biso to une émission za par rapport à ba dire batu o bazoloba batika na ko loba makambo wana mususu tant yo le kana émission pour loba ke non awilo awilo azam aventurier osala ba biloko mo asala ba biloko mo ba loyenge okelo ba mutu azamo wei tala degré ba batala ke émission wana lobby ya to palangana te to linga to sala ba bizo batena ba kombo batu po mutu na yo tanga kombo yo yebiete emsofana na to yebi kana musika awilo nene et puis makamnete ngo lobby ngo beti masolo ngo biente po yebiete bate bele na émission yo ba mo batala ke émission ne wana abeka na osana mwa tour abeta ta tour na matanga abeta na tour po yoka na pe dulero bazo yoka yabeta na tour na matanga ya kutabiso neto vai na matanga na ce jour wana abosa na lobaki non po ni na kotaki makambu o po ni na loba biloba loba o comprends ah oui la vivana mima na sentiment te vivana mima na sentiment te ki ba plaisir que te lo yenge mo que jeune mo boye pe pas jeune po ba sala te yaki po mitema na bango ekutanaki po mitema na bango fana belanda mo pendant combien de temps ba vandi ba umeli pour ne pas parler non pour ne pas parler de temps mais ba umeli ba comprend oui vraiment si yo ye ba kamba sera bien que champion malto yo aux au courant bon biso to yoro découvrir déjà bango basalara déjà comprendre ba combattre et puis ba garçon bandoli nga mioma oui ba combattre nga bango ke nolinga ka wilo ba combattre ebele ba te bele o biso to yebi ba bundisa ya ba sorti na ba sorti pona ni batala ya mususu ka awilo zana kisi nini te lokote ezaki kisi te ezaki magie te ezalaki kaka koloba na makile kaka na bango ba lekutana c'est ça bati ko tia mwana mwasi ya batu ndeko na biso ke bati ko tia ba pandi likolo lokwa sonne nini eza biso ko kila mwasi ya wilo watiki na zemi likambo susu mwana na loba susu biso tozovana na matanga
Mwana batozana zemi ya 23 biso tovanda na matanga toyaka matanga chaque jour tozalaka na bato chaque jour bato bazoya ya bato bazoloba makambo wana ya bato bazoya te ozoyoka kaka na musika neti ndeko na biso asali émission mona poto mida oloba n'importe quoi bato ka baoya na matanga bozwaka makambu po bokende kotekela yango bato po bomesana bato théâtre koma bongo kope koma bongo lokwa sala na YouTube asala bémission ya salaka ekotisaka nango 10 francs mais 10 francs na ekoka ete fo azwaka susu makambu atekela yango bato po batindela yesu 1 franc susu moni donc tongo ozwa o récolter ba makambu ok yebisa yango kuna baloba comme loba n'importe quoi est-ce que mir mati tengo yaka na matanga wana ni jeto biso vandaka neto salaka na ye ni jeton nielo yekutu makamusuka kipaka kokolo azoya nepo parce que ayebi muto azalaka na nepa na ngai muto tozalaka nini azalaka malamu envers ngai et puis yé bango balé ba relation ba makambo na et si la kala oh balobaka après l'amour c'est l'amitié de tikala kaka relation moko ya malamu loin de là makambo nini oya azana vie na ye et non faut to ba bat misuto baloba ba makambo susu to ba ke mutu ndenga zana personnalité ba somba ngote faut battre le nom personnalité mutu azana vie na ye vie na pe na asir ninga beta akutena musuna mutu ne bazana ye abetela pe lisolo po ebi ke makabeta mbolaka bat bako betela pe mutu lisolo mais vaut mieux prévenir que guérir yes abetela mutu na lisolo que tetala botala parce que na mutu mutu n'a pas compris na bavani mais tant que mutu akufi awilo kufi bandolo baba n'importe quoi apo boyo lo banini ke ya boa ke la bajeto biso to zalaka na jeton nini o ye aboa ke biso la chaque jour na sir deo o ban celebino image moko ezana vers ba 3h ba 2h 3h to filmer ba tunyo sonde to vandi na kati matanga jeton te lokote et lokote o nyoso ba bazolo ba et lokote botika koyoka ba information pas bateau ba memela bino ba information lokuta po boya ko loba ngo po lukozo ba vie po lukozo ni non c'est pas ça là c'est pas bien loba makambo eza réel loba makambo eza normal oui l'histoire a été mais ezalaka lisusu te et si la kala mais on va pas recevoir na mosa wilo soyez mbote mbote moi si connais ti baloba ke non oh wilo na nzonga pas masana gaya bandolo ba masa kolinga ba mama ni ce que moi so wilo atiki azana a porter zemi o batu nyoso ba moni ici il faut le dire ba moni na ba réseaux sociaux est-ce que moi si wana azam maman ba Gaël aya Gaël aya na biso a maman na biso a jeune fille parce que tant pe ku e monique non ba on peut ba kutani ba nini ba mitema na bango tutani ba sepelani na ndenge ba tomber moi ça tomber enceinte to kana été que non a wilo kokufa kana été a wilo ko yeba ke a wilo akufi yo ozoki nouvelle en ndeni yeba ka okene mambo wata ou comment makambu ya wata to yeba ki déjà que wata osala arriver na ye po to zana kati ya famille po biso to koma de famille a wilo ande ko na nga de famille na ngai ko ya arriver ya wata to yeba ki déjà po to zana grand frère oyo moi si na za danseuse OK comment les gens na danseuse comment na biso to benga vele 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 bamso ba ya pembe ya pembe vele ya pembe poza mo sa pembe awula ngaki nete azaki dana ba makambo belé moi ba bilo mususu nzambe ne mutu ayeba temps po ye mutu za mettre à temps pe circonstances exactement comprendre nzambe ne mutu ayebi nyonso awula ngaki ete découragement zalaki na yango mais ebika ndeza la biso ba noko kaka banini tena kende kaka makambo donc ba combat déjà mike bien zalaki déjà moni donc ne yango na loba na batelo mo so nzamba zo lakso ba songe lukara pe ya mo so tchango na ba prière o salela yango comprendre masa ayako kende yaka ba sentiment ba plaisir si tanga ayako kende akomi kuna voir même moi si ne ya tone ba ndako ko hésiter o kende ba héros yo nini aleka keneti ana kende kaka ndake kokenda ke ikuna basali pe ba makambo na mo nyonso kuna na aéroport ici nde retour na bango nde ba ozonga nde bazaki likolo ya moto nga zwi ko appel wana mutabenga kingai ekimirma na ndosa kumisala na ndako o babenga kina na considérer bino ko bakamata mbali na eko bon a considérer biso non a considérer biso parce que toza na famille na toi famille toi bato to solo la na bien toza la na bien parce que yé pas aka bien na yebite mutu na mutu ozo mutu na ndenge na ye mais mirma aza sans rancune nga na ndenge na yebeli na mona ina rancune na mutu te aza ne bien solo la na batu bien comprendre tant que dato za garder contact au garder ba numéro comprendre
to garda dia ba numéro donc c'est que ça so ngana yoki ba rési baza na problème na benga deyo na yemi non tala na kuna baza ndenge nini mais pardon on l'a carte ba image de tu la biso to voilà pardon on lit aux awa derrière ah oui lo na carte ya bus mais ndenge ya loin na carte ya bus a comme Nicolas bon et comment déjà na bis de bat batondaki na bis de bat batondaki tango akomi na moto ayo matana moto bakomi okende baniyebi kaka ndenge makambo nde ezalaka nde erreur kaka ya mukie no amwe ba nde okota bango pe catch mwe bandola na ona sima nde catch yako tuta bango tutisima ona noa muto azaki na katikati azwe penda kuma kasite ya fana na suka ya zaki na suka nani chauffeur pe azwi pena azwaki pe coup mais makasite mais ya wilo chose étonnant choc nezaki tellement makasi c'est parce que ba tout ça na sima allez a wilo aza mwana nzambe bon so pour na liwa ya wilo on va dire que non c'est Dieu qui a permis c'est Dieu qui a permis parce que a wilo ta vana na simana ti ba tutie bongo na ndenge ya ko na ndenge ya ko choc na likolo ya ko zoka na likolo bukani likolo mona na si so na image ba mona likolo za muku comme mukuse na ndenge ya ko zo ba sala penda do seigneur qui trop asala na ba hémorragie interne ba tu ba zuye ba zoke ko ba kene na 50 na boule ya ebembe ba kene penda ebembe makila na inde gangaki de tellement kaka ba prière so ezaki tala so ezaki pona mbongo na ebisa yo mais oui lo abiki parce que on s'est donné à fond to comment se poumoner to comment ko se poumoner to bimisa ba mbongo pona ba kisi pour oui le temps ba yene na mort ba ko na mort docteur mo abengi c'était ezaki de Saint-Esprit abengi boya na enano bino boleka na mutu na mort boyende o te muto wa accident kufi te boleka na mort te boya na enano na ça yani na rea ba kene na rea ba moneke pe mezano mukie na se de bando réanimé ayo sala loko mo zonga mais ala muka kité ba memi ba tie na urgence kuna nde to yozo ba pele papa na nde to yaki na hôpital na bisio joto ya na hôpital biso ku ba auto bandaki ko zonga mo muke po parce que faut mo sa mo misala marambo ya musoma ba livraison mo boya ba client on comprendre marambo na ta oye bangote mais ba to kati ba yebi chercher ni muta bando zala wana chercher c'est pour monnaie il s'est donné ya la wana azala na hôpital chaque temps makamnyo sozo le kabaki siboye sane to komana biso to landela ka banini ponga na banda recevoir bambongo bato bazo tinda banini biso na ba massa misu baza libanda batindi bambongo ponoko bazo ba soin pas premier jour deuxième jour to ba pesa ka bakisi mo ya muto ndo sala pe maintenant ko azozonga te to koti ba prière to bengi na ba pasteur to sali ba prière pona massa ya situation za ka bien te na ba prière ba lo baza musika nini bonima de ba komba za la ki makasi tellement makasi et ki to ndende to aboto rapena ba komba mususu ba bundisa biso ba to mukili nini siko ya raya musu na be fe moko ba muke satan ya profiter comprendre mais ba rezi baza na biso ba yama yo ba ya ko ya wana ba obimisa ba 10 francs si mama ramnyo so ndenge salama do yama yo abimisa mone vraiment président Mayo merci beaucoup parce que azaki na biso na hôpital ti lelo pasa na biso a côté boni maman na azaki malade tata wa wilo pe azaki na kat hôpital aki pe na ndekone mobo a auto kufela ndekone mobo mais quand même ayebeke a wilo qui est a wilo chez moi adobi misambongo na robima boye atikeli chercher mbongo bima boye atikeli chercher mbongo yona olo bana batu misusu to boya osala ba makamususu boya ko loba na ba écran botika oloba ba bilo ba sentiment botika osala be mission na sentiment ke no ba mona yo oloba ponini po mutu déjà kufi mo we itango kufi muta kufi yo ya oya pakole ba ber mo ya oloba mabe mo be pona e non eza bien te eza penda bien te oui baloba ke no ba te bele baloba ka bolamu ya mutu soka kufi mabe pezalaka oui azane na mabe na ye mais awilo so tuni sur 100% tuni batu mabe awilo ba yebi so awilo azana mabe te asekisaka batu awilo ko va na bino boye bovani na ye boye bobeta masolo amatu molimo ko ya dega ya ngwana na yebi te master boy na omi lobelaka master boy na ozo eli susu wapi master boy masalo ko awilo yebi nga koleka na bandeko nanga awilo ayebi chacha ayebi delite
ayebi qui est Orly ayebi te Orly soit comme il faut na kende na niveau boy parce que yo masa mo boy lokwa ko ça no théâtre lokwa ko ça la no maboke lokwa ka nini boy oyo vanda oyo bandolo ba n'importe quoi pour la muta kufi ba gaël oyo n'importe quoi ta yo moko oyebi ke antika lo ba wilote tala ya pasi total émission na tala ki on a pasi taka batu batali on ba lo batu basiliki bana ba venir na ba basiliki akolo ba bongote. Respect à mémoire à mon way quand même. Akolo ba bongote. Et surtout ah oui le descend vivant beso a ebise que nous aki muta sentiment oui lo silika na makasi akana muta ba sentiment misu za zaka na ngote. Mais eloko o ekende sa kenini na pour en vrai dire akenende po ayebi ke na soutenir moi si yande ko nangai. Et alors yande toza aso na musicien moi dans la famille na biso à l'orchestre mo elo mo ya bango na ok soutenir ye ba artiste bazaka belé. Tout le bagage que artiste théâtre neni na kolanda ba musicien bazaka belé. Mais si tant ba comme un point yé à ça l'accident nini et qui par rapport aux arabes biloko et comme nzambe muto yibaki protocole ba pe que nen bazaki ba artiste musu bazaki on est ko tombe pe pas oui le té tombe pas artiste musu to lobani to ngeto finga pas artiste ngo non ils a passé et a passé toi mi bali couple la douleur et kana kata motema bat musu ba loba que non maramba ba wata ba nini ba héritier wata ndenga zawana oui asala makambo ne ba campagne ezalaki yaye et accident commis na événement mona likamo e pa na ye mais to lukate to zo poya makambo mususu to latisa yango na pa mutu non même la famille ba oloba yango parce que ba preuve ezate ba mususu ba to bazoloba ki asali bo wana ya ba langage ya ba biso ba congolais mais eza eloko mo commis mais loko ezaki na kati ya carnaval. Mais tout là tu sais en que notre commissaire en le poisson de nini non tali ben mission total arabe mission est belé pour ah oui le banda théâtre pas président Jérémy Maton OK ayo kota aya zala ki pe na groupe amir ma banda pour diriger ayo komati na suka na yo succès pas président Mayo d'ailleurs pas président Mayo donc président Jérôme les qui une mission au ça l'émission faut y ba nini ozo lobo yebi ke mutu o ngai na lobela a moi na ngai oui ko bazali na batamo bozala rapé bien bo bebanaka to yebi bale pourquoi obino bo bebanate beaucoup mena ba piquer o leki kara pour gérer ma tonne de pas vendre pas ba wilo parce que moi batane mususu pe pas place ba yebanaka comprends donc tango lo babilo mususu o condamner batu neti batu lo ba ya mayo biso to zane a na kati ya kin to zane na kati ya kin a to bana mona ne makambo ile ka to zaki ne tongo midi pourquoi a po ma ba journée ne a oya wana to zana yi ozala na ye aye wana otika mbongo na ye otika mais batu misusu net président Jiro yoka lisolo ba betela ko de scène ke awilo akota ke hôpital na yebité nga na yebi nante mais maramnyo se bando ya mbongo ne se bando to bando yoka ngona sango mata difrono ya urgence no ya mbangu kotina no mbongo mo ya mbangu atindate comprends tindate toki na besoin mbongo na pona bakisi na batawana na nini e yakite mais toka mutakufi premièrement balamo caméra bani mama ko koloba na batu mayo boye non ta maya zo loba bongo ayebi le pourquoi lobaki likambo ya wata ke non boye to yebi eloko otozo luka oui toza na ba famille mais famille peut-être mususu peut-être makoki eza nango mais makoki ya mususu ya kosala makambo belé ezate esenga ba soutien et ya de gauche à droite pourquoi to sala ba electa batu to benga batu po baya na ba ya pour un mususu koto biso to suki mutu musu ko bakisa e ko sala un plus e ko sala makambo ebele e bakisi mo makambo tozo luka nde biso tozo luka pe to luka désordre te tango yo yé o yingo pour sa émission ça l'émission oyo e bende la biso un plus le londe ko ko sa une semaine na morgue et senga biso bambongo oui famille mbongo e monana nango ya mkemke e monana nango ba cotisation zo salama mais e senga so bambongo sous mois plus e senga batu o peut-être un mususu événement na o salama ile kozaki na kati événement wana ezaki likambo wata et senga batu basa nini ba ya en aide muto peut-être ezaki les concerné mukolo likambo wana akoya tali te muto wana événement ne salama po na nga makambo salamaki eyaki na kati nini na campagne na ngai na sani na ya parce que to sa makambo te ke non to lukato sala eloko moko boye so ndeni non comprendre non to sala eloko wana te comprendre to sala ngote. Mais est-ce que jusqu'à là, vous établir déjà programme? Non, programme non basalité.
programme non basalité et singa récolte non ma camunio c'est ça nini ekoka. Mais avec pas artiste comédien. Ouais, artiste c'est en organisation ba osala. Parce en organisation pena ba osala wana pena na opesa courage na ba artiste nyoso nzamba sunga ba poche pena to bouger on peut ba volonté pende mona po atata un artiste awilo azaki na hôpital. Moi ba tu nyoso nzonzing basala ki groupe mo ya SOS. Pour groupe SOS ya. Tant mutu akufi. To beta 7000 to mutu akufi. To linga tete to provoquer ba makambo moko boy. To lukande kimia. Pour Yamayo, on a Yamayo, au président Gérard Lebele, Yamayo, le mabe moroboy. Nasi bat balande mission na monaki. Bat mission se pele na ngote. Mais Yamayo on a assez pour monnaie à fond. A mi pesi à fond. A obi mi sa bambongo ne boba $100 nini boy. Na tawana ngana oganga ngana paki papa mwana obi mi sa katelote. Papa ngoka ezaya maloba. Papa ngoka po mokili mona. En fait bo mamoto na minute to luka kimia bakunda awilo na kimia donc tous on a besoin ya wata ne babi wata to biso to on a besoin ya wata a approcher pe pour nini et mususu moi un plus na l'émission ngana onsenga na héritier wata na bina ebike oyo alali ya kufi lelo azaki l'un de fan na yo alingaki wata makasi il faisait des débats pour wata to yebi biso moto yebi po biso mo pe to aki to apé ba fan na wata to linga pe wata faisait des débats pour wata o azamona mutu azana kambo ya na kambo mais lelo ye wana alali pe ezalaki na cadre ya likamumo o événement mo yo muto salisaki mais accident mo ekomeli vraiment to yebi ke makoki eko zala na yango mais peut-être eko c'est insuffisant loboko na yo to un plus na yo soki eye lisusu et ça la moi bien ko soutenir pour ni pour lelo to luka ke ndeko asala ni akundama ndeko bakundaye mais un sou total ba calcul ya ba mbongo nenga zakino déjà en hôpital ya ba mbongo fo ba momia mbongo et écouter déjà ba montant moko boy de esenga oh peut-être biso to mona nango famille mona ni nango oh peut-être monde artistique mona nango oh côté mona nango peut-être aide pe awote ko ye mona nango esangisi pe baba loboko moko sokola ke longité oh biso to senga ngwana ko alanda ba chantage ya batute oh batu bazoloba loba batu ba loba ba sentiment po ba mona bango ba yoka yeka lobaki mais alanda bango te yango wana ngana mettre pe en garde na batu oh nyos pe ba loba n'importe quoi pour déjà lobby to solo laki déjà na famille to zala ki on a président Mayo to laki CG oxygène na ba Mirma na ba do batu mo ba artiste na famille déjà ba famille lobaki ba pekisa batu batika loba n'importe quoi na makambo wana mettre ba en garde batika kombo batu ya sera batu Mirma batika kombo ya wata batika penda batika soki yo zaki président ya Wilo eke ari mwana oyo linga ke pena na bolingo solo na motema kotisa loboko na poche ba cotisation salama to na besoin to mona ta un mususu $1000 et outi te o papa na e outi place boy poto ebi na bito yeba na biso cotisation ko ya na un mususu e ko suka na ngoso to ko cha maximum te ko suka na un mususu peut-être un mususu ba 100 200 voilà to lo ba problème na gérer obi ozo minimiser ozo diminuer ozo problème na diminuer te na ko diminuer ponani na ko diminuer ponani po parce que bango na lo babongo pour parce que te na lo na boyango te est-ce que ngana boyango na boyango te moi respect na na za na respect parce que ba massa na ba bactère na e OK comprendre aza collègue ya ex-président na ngai de Kos Gabana comprendre na respecter na chena rana e mais na lo bande par rapport au ya kufisco na minito na milongo no artiste o akufi aza master na nga o biso souci na biso toza na ngoto na posa bolamu to na posa mabete pour mutu peut-être un musu ya lobaki ne mabe et un mutu azo kota ti lelo akota liboko ne na poche azo sala pe makambo belé mutu wana président mayonnaise azo sala makambo belé abimisa mbona azo se pulmoner à fond moi na koza azaki mwana yo akomi mwana ngai na kolinga ye makasi donc na lakisa bolingo tant que yo pe azaki pa na yo pe lakisa bolingo ya bactérie ya nano te bactérie ba lakisa ya bolingo ya bactérie no te ya yo moko nano. Merci parce que tout le monde qui tout le monde ma contribution mi zo eza déjà mais to lobi likambouana peut-être nga papa na e bon nga na suis pas ya eloko boy comprendre ndeba o bazana kin bazozwa papa na suis pas eloko boy comprendre mais non ya recréer ma kelele nini pour muto peut-être recréer ma kelele abimisa pe bana pe belé na monde pe internet comprendre abimisa bana belé pe place peut-être yoza peut-être rappel na ba connaissance ya makasi na batu peut-être musuboza na ba pesika moko
toko créer katolo na mabete voilà comprends to luka tolo na bolamu to luka tolo na kapenda bolamu to tika biloba loba sur mort ya wilo to tika biloba loba sur mort ya wilo ngana obetela ngo c'était to tika biloba loba po so boye biso pe to ya comprends po biso na biso to pe bato ba media boye to ya to loba pe rien de grave exact que non oh mutu que non alors vivre dans mutu oui bazala ki be silani bati ko potape muta batu buzoba bazala et sila kala ya kala ah oui là ça vient et prévenir bo monique non atiki moi sinazemi donc cela veut dire que sila ba rezi bazato roza to va non lelo bete o va na vivre na moi simo lelo oyoki lisolo ke bo sila na bino kala oyoki moi si ana ko fina sida to lo ba ke yo za la sida te bo sila na kala sila le temps ya que ça vient inda ko asali makambu na ye boyo lati sa mote que non ye boye non ba chantage wana nyoso yonde to lingite comprendre batika to na besoin kimia nde kwa kufi eza accident comprendre eza accident e komaki mais mutu allié azate que o ba lié pas mutu bete comprendre et accident pour sopo na mbongo ba reziba je vous dis la vérité nzamba lola sopo na mbongo tozana biso ne lote mais ah oui la biki mais bah ya oui le pas qui mutu pète pour un bon bat chila qui peut ngambon ouais ah oui le bat ba cotiser au senti que ah oui le senti que non autant na ba groupe ba nous sommes que mbongo ekota tala ba rezibaza ah oui le a été cher ah oui le zaki cher dans le bango med fois on a un bon souvenir ni ah oui le zo garder ba bon souvenir ebele ah oui le ba bon souvenir à côté là na mama mususu ya kokota te nga to beba na chacha to beba ni na chacha kamera na biso entre biso ba camera a tout en biso mbala biso no boza bazoba bozo beba na boye nini poni bo sala ka makambo boye d'ailleurs on mona no lo ba ke no muta boye no zo esu pe amu sangisi nana ba bon souvenir na ebele ya ebele to zala ba de na sur de azaba image mona PC wana si ba 3h du matin to vanda boye biso na ye na ba kinga kati ba José kinga kati o aza porter parole ya Inosbi to vanda na bango to kande a wilo osa biso ba animation mutu nino te to vanda ne pemeni soka ya monia wilo o sepila ayo ka wilo bien masa nona na linga makasi ngekuta yakina ba ermo bo vanda ne boye na bisa wilo tiko sana makama bote po ba to vanda so vanda bo o yebe na bango te ba rezibaza to perdre mutu moko aza cher to perdre mutu moko aza cher no biso tala. Vraiment, comprenez que ça fait vraiment trop mal de perdre un être très très cher. Donc, courage à toi, Orly Kanza. Donc, artiste Matika Biloba Loba. Matika Biloba Loba. Bato bosa émission ma bête ngana émission ana pour na bisaka batu keno. Matika Biloba Loba. Biloba Loba a bien été. Otika biloba loba to la besoin to maman to la besoin to sangisa to sangana to sangisa to tombolelo que non masa na kunda mana honneur akunda ma bien otika biloba loba que non sala ki bo sala preuve ne bo vanda na yete biso to vanda na ye so muta betelo ke mutu na zaka mabe akalo yengelo ba nefteli ba biloba loba muta olinga ngwa zate ta ba biloba biso bo pesa to eza ba kanda bo cha ba tu na mitu to ko tomoka to ba to pe mitu peta mitu pe ebeba babilo musubo lo bana komo ya mutu o akufi boyebi ete to yeba yeba ke na monda bo moneka na monda ngana lo bango na bandela yango ne ba sala be mission mo ne ba sala be mission to eza su to yate ke no poto lo ba to lo bela bango to yato lo bate to mona ga ndongo sala mission bo to yetie pa na yo to no to simana ta na nzoto pa mutu yo chrétien wana biso to yebi non calme-toi comprends to yebi calme-toi kimieza to yebi bavanda no kimia bavanda kimia bakokisa mangama po ba bato basala mabe basala pe ba mabe belé awula mutali boso peut-être ya muso asali sumu asali kambwana non bati ko ba biloba loba yeso azaki de son vivant pendant zaki bo telemi boye ba nefteli na ba kuzo courage on le katana miso pa loba makambo alobelaki to longa na makambo liwa makambo ya lobela ka so courage loba alui la na tout eti ayoka na ta na tout eti so asiliki pendant longa ba makambo nyo so asiliki ayaka mabe non beta c'était na bato balo biloba loba tozana bino anakin to mona na bino bo continuer loba biloba loba osala mission continuer loba biloba loba chaka makambo ke no loba mabe po na mowe ta biso to o to ba masana e to liane to melane to yebiye to ya mais na asir be mission bo salaki o beta no tourna matanga na matanga bo yate
Mais bon, ça va te liboso que va n'importe quoi. Oh, ça va délire, no va makamno kuna, après yo bando ça va avancer pam pam. Ba ye ba yo kaka otuni. Donc on a okebisa bango. Na okebisi bango vraiment. Tout le monde est sur l'artiste dans le monde normal et ça biso loté ça non, ils normal pas artiste. Mais oya kolobane mama be. Biso to toucher ma casse pour te perdre mon qu'on a biso. Totamola ngai. Chacha. Sisengolo. Delix Ndombe. José Kingakati. Gerlin. Bato non otozarana bango to liara na bango chaque jour. Donc derrière so tozana ngote pour dire vrai. So tozana ngote to moni que notre whisky na biso to remelaté. Ata maya pamba to vana to banyomela. Donc to vana na pasi na bisemba. Bon to yebani te ba yebi pe bisoti. To mona ngala ba matanga to mona ngala nini. Bo yo vana te po ba ndolo ba n'importe quoi likolo mo wei. Mutu so akufi ba lo ba teke ba lo ba ne bo mo wei arana torte. Tolingi yango te o to boya yango na famille zo telemela ngo na se mutu continue yo lo ba bêtise pam pamba. To poursuivre penda. Donc biso to akana maka lobby to lande ba émission na bino to tala kyango lobby. Nasir, boya boya te boya bo mona na matanga. Boya ba mona na matanga. Bolo ba n'importe quoi. Ata mirma o ba ofinga, mirma o ba ofinga. Na ebité na ba karo penda bo amsu ba zo peta o solo la, ba solo la pété. Mais le roi yokika li solo et comme nini a oui lo azaki camarade na ba camarade ngo ya kaka tango so mutakufi et comme le en lit to zalaka na bien to zalaka na ba camarade so to pesa na bonjour to za ba camarade te to za ba ninga te eza connaissance to yebanaki to yebanika connaissance camarade eza mutu o ba liaka na mutu na ba melaka na ba vandaka na ye net mbikila na yebika za mutu ya ba rezibaza bazalaka na ye na yebi ke de yo bazalaka na ye era mutu mususu alane kaka donc mutu moko tokutani kaka mbote à l'occasion to vandi esili to panzani e musu nzela musu po PCT accès musu au PCT donc ba faire gaffe n'installer mission salaki wana ba tukulo lo tale ba yebete lo to kina ba artiste be bazo yebete ba yebiete azanani ayo lo ba azanani. Bah n'importe quoi, tout contrôler le langage nabiso, tout contrôler vraiment le langage nabiso. Vraiment. Et ça passe, tout contrôler le langage nabiso. Merci beaucoup. Apaise-toi, calme-toi. Je sais que pas ces ma classe douleur ils a vraiment élevé et puis ils ont ça na les ont dit abattu que ça n'a pas trop bien pour le respect il y a oui donc na mémoire il y a moto à tiki biso à kutamina mtazano na malili donc tous à un peu na moi respect wana il ça très bien. Bota baninga ba na pasi bon ba yebi pendant mutuni no ba on va perdre et surtout que moi cette question na zemi to ba kundi faut moi ça bota ba la voilà na kola donc évitons tout ça et ça là vraiment bien mais on lui tourne ce genre au chité to ke na suka ben jusque là programme to zélera après ma fête programme d'un peu dernier toi boy dimanche déjà nouvelle année asi tokotane na kimia eloto senga yangwana ndeko na aussi kokundama na ye do eyaka bati ba semaine wana pour le temps lelo on dirait famille evanda nde lelo nde famille evanda po ba solo la polo binde tokutane na babe bakuta lelo ne bakuta tous les deux camps famille ya famille papa na famille mama ba solo lelo so ba solo lelo na asira ti ba samedi to ba ko benga nde biso do plus tard ba dimanche biso fetate biso Noël to lala libanda na biso ko mela masanga te to lali na malili po de image wana o la kisa o chawana eza image to lala ki na butu to vandi to vandi sko le 25 wana to vandi to feta wana libanda na malili to vandi to lela ndeko na biso le transport ndenge mo bona ne po na biso za décembre mo ya mabe décembre mo ya mabe makasi donc to fetete to vandi tous les lamas à biso mais ndena sur dimanche et kokuzaki ba kokutana ba artiste pour yeba pour az artiste azaki pe na kati ba fondation misusu azaki pe na makamusu ba structure musu azalaki to kutana pour ba solo la ndenge ba solo la compromis ba kozwa ba kopesa biso seconde jour au matanga et kobima donc on senga penda net na biso ngana lo bate pour na ba artiste na biso ba camarade ya awilo biso ba camarade à Wilo auto yebi ke tozaki ba proche à Wilo oui organisation mongeza auto sala mais on senga les jours wana am sou corps amasa na biso yebima to bo manzoto te to le lande ko na biso pena to bo manzoto te na ndenge tozoyoka na selon ndenge toyoka ni ndenge to kozala to respecter yango
non singa penda moto respecter yango ba o ba koya ba bi matanga ici la n'aurait pas bapaya mais bato akati donc ndenge zana penda batu auto zana bango nde to sa makamyo to respecter ba organisation na biso to sala pour to la tara na biso to sala biso to ba jeune to sala na biso mo nyoso ba résiba za na yebi ke non a beta ka penda so lati ba veste au moni penda lati so au moni a beti penda fashion mais na jour ya likamona le roi yebi ke non ezan ndeko na ngai ce jour là tu as les papa na coupé muta osekanga za pe po yebi ngai donc jour là to bomana biso nzoto te to yande to le landeko tout ça ba cotisation na biso rapide pour kala mingi te de kofa ki kunda ma po de une semaine yango déjà à kene na mort donc c'est mais est-ce que ba fanatique muso pe bazo benga ba retourna ba bi ba on peut ba na besoin de contribuer oui vu qu'ils appellent artiste comédien mais bazo ba te ba ko le kepa ya nani ba bato ba nazali pe na ba message ba muso ba Facebook ba ko melanga ki non ndenge nini ba ko yeba pa a Wilo Vanda na Busumelo Busumelo eza juste na kati ya na Kasavubu na matonge pezali bato bele ba yebi avenue ba benga Koweït o ba bongisa ba téléphone Busumelo yango na avenue ba bongisa ba nini ba téléphone na Kasavubu Busumelo yango so ko tsonga na ngambo matonge ka tango koti place matange zebuga na tumona ba tante zawana ataka na kwano lobi na luka corps kaka ya ndeko na biso pardon ebe ndeko na biso a Wilo oh kufia sala théâtre ba ola kiso mbala moko donc soko za référence eza plus bongolo moni bongolo station bongolo so za na station bongolo otunika venir Busumelo ba ola kisa olobika na oloke pa ba ata na station bongolo olobika na oloke pa ba artiste o akufa ki artiste a Wilo ayebani ba ola kisa yo soko linginde par exemple au région na biso na numéro ya téléphone okobenga tangai comprends Robin avant pour biso to na kata organisation autre makamto sala donc oh ya muki européen ça pe kaka ekokoma to kolobela ngo kaka ekokoma ti na famille donc Robin nga na plus de 143 84 306 8877 plus 243 84 306 8877 donc ceux qui ont bengi oyoka maramnyo so zo pe ba programme to repé so pe adresse mo so kangi adresse to repé so poto diriger yo pour koma so pe otini mukie na yo e ko koma pona esunga ndeko vraiment c'est ça. Merci beaucoup Orly Kanza d'avoir été le nôtre aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin mais na bateau nous so peut-être ba zo soutenir bino na évidemment ba remerciement na bango ezali ouais mais ba remerciement eza plus makasi na bateau nyonso o ba soutenir biso vraiment non senga pena merci makasi na président Maonez pour atika mo anete so non senga merci beaucoup parce que biso nyonso tozana toyebi otoza toyebi to betela ngota masolo atika mo anete dans le baki ngai na zana Wilo team kolo Wilo kota na sama bele ba okunda e na zana bino donc omona simplicité c'est un bien ngana kolo bangana président Maonez bien matin parler to solo linde penda toko makasi bo na mato mona na bonjour président bonjour bonjour to komo solo nene donc so bande bonjour te pona makamba Wilo so bande bonjour te na kati na WhatsApp ya obanda tunyo position boza kuna déjà kuna balobini basalini otika biso te donc vraiment merci pour ngana wana na komino na cadre que na moni loko on dirait yene muto ya pena na ba artiste comprendre na milongo no artiste na komilo non membre famille car ndeko simple donc merci na ye parce que grâce na ye pe ça de toutes les façons que non ba mikande kota ba makambe kota to yebi que résultat nzamba osunga biso résultat la moibima ba ndeko nyonso o ba soutenir na de part et d'autre na sengbino merci bo continuer ko soutenir bongo to lukandeko akunda makima na minute to za na besoin mbongo ekoka famille pe ekote mbongo na bango ba wacha mbongo na bango mbongo o pe ya bino bo tinda ekosunga kaka pona minute to pe na besoin mbongo pour que ça makamino ya Wilo na bo pitana ndenge za kana esinga biso une affaire de 1000 comprendre donc tout au chat to couler na ba 5000 ba 6000 ba comprendre tout ça ba organisation matanga donc senga mbongo to ba ndeko nyonso penda merci na bino nde bo soutenir ba open no ba ndo soutenir te boya bo soutenir to kunda ndeko na kimia to lelaye na kimia ba oyo nde ba loba ba n'importe quoi ba biloba loba to betisete botika yango donc président Jerry Matondo to luka kimia to luka kimia to luka mabete tango oloba makambu yeba ke mutu na oloba ona sola na ye mutu o na koloba ne boyete parce que yene na minutes o biso tozoto mona akoti sapenda obimisa vraiment ça là qui passe na ba dire to ba propos na ye et ça là qui passe makasi kompa yoza musika me bato ba pembeni o ba survivre yo mona ngote yalo koza bandeko na poto mbulu ebetaki bandeko nde badindaki bakenda yo moni yango yo moni ka pa o contribuer kaka
Comprends? Mais tous en a besoin de kimia, tous en a besoin de ma bête. Merci. Merci beaucoup, c'était la Orly Kanza, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Donc, toute personne a besoin de pas contribuer. Ceux qui boivent numéro Orly bien te bobenga. Benga ta numéro Orly pour y passer parmi les organisateurs, il y a Bob Sek Kuna pour que 1 franc et Bakisama. Biso Betouri appelle la contribution à Biso et pas Orly pour que ça va. Je crois déjà que c'est la semaine prochaine. Donc, merci d'avoir tenu sur la Calibiso. Nous sommes arrivés à la fin. Nos numéros sont affichés au bas de vos écrans pour les remarques, les suggestions, vos commentaires, vos likes. Et vous avez le bienvenu par la Bisso. Merci à Deyo. Portez-vous bien et bonne suite de programme. Meilleure vie à tous et à toutes. Bonne année chez vous. Bye bye. Tolungi kimia, tolungi nepe, tolungi to attention, tolungi to attention, tolungi to attention. Tolungi to konande kona biso. Faut kata ouais. Rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque. Rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque. Rien à dire.